musique tant biso tonef sa bino ke to le bela rabanda côté to le bela bien matériel to le bela musique bon non le bani boya la discussion à la con bozoya la maman boye ezamatina tant biso tono ba to le bela rabanda côté ce n'est pas ça la musique to le bela le streaming to le bela raboye bato bando le bani. Donc, c'est-à-dire, Bukandaku, ça l'appelle parking. Mais ce que c'est Bukindaku, Mituke la la libanda. Au sale l'hôtel. Au sale l'hôtel. Au Bukindaku, bon ici, Mituka pe comme la la katsandaku. Et comme la Mituka nyoso, et au kota la katsalupa. Mais ce qui au Bukindaku, mais Mutuka, et là la libanda, au sale l'hôtel. Bukandaku, chapé ascenseur. King a mystique. King a lobate, mais a ressali loco, et l'aura sali kabo, et lobisi mutu, et belisi mutu qui peleke, c'est belisi mutu do palpite. Bukandaku, Bukandaku, Tunzimi, ok. Mais ça la ça, parking nakati, bamitu ke la katsandaku. Regarde, et là la katsalupang. Oh, et là, Libanda Soyeti, Moutero Otalo, Babiso Teo Otalo, par Moutou qui l'a Libanda, d'accord. Voilà, on dit, mais ce qui a eu moi là, la Libanda, c'est quoi, à quoi bon? Bon, meilleur chanteur du Congo, dans un moment, oh, Nasi, Aolinga Sousteba Kananda, une photo, Akio Beta Yombata, dans un moment, Kananda, une photo. Meilleur chanteur du Congo, meilleur la plus belle voix. Dans le moment où il y a une photo, il y a panza ombangat. Soit mon libanda, mon zo kanga photo libanda, il y a panza ombanga. Et Holanda yo dans le monde. Non c'est Holanda dans le monde. Tala. Dans le moment na moment artiste nyoso sera ok pour que nos kanganda kune na moment au kanganda kune photo akyo panza ombangat akyo panza ombanga na moment oyo ba mo réfléchir na luka na somba terrain ce que toi voilà ngaba somba terrain wana yo on a esibino wana eza une des villas du king Moussous bombani na droite jour ebima paya liwa ce que beaucoup quand on a sibino na sarabino je te betel sola nak bomo la babuka nak bomo ne salami ce que bomo na très bientôt ba artiste bomo ba mo la sabanda na bomo sous ba motonga ce que tonga ba robim sabanda la ba onyo soana musu soana ya king tango ya tout taya aigle. Vieux Acle honorable, je le salue. Alexa Kinga, image. Nga vraiment la zobo, ebite zoba makasi, ko zobo la dans la poigne. Au monde comme on soit muté mesuki keno kanga photo et pas un meilleur chanteur. Au monde ba ko panza o mutu keno kanga photo. Botika yo kanga photo sona kosi. Botika afinga c'est bien akende so atonzimi ya moi la maele akeno kanga photo et pas un chanteur na ba on a moment akenda ta filmer alinga ta pembeni ayo bobo kanga photo la porte na avant de ba ko panza e mutu. Botinda akende botinda akende avant de ba ko panza e mutu. Donc déjà, concert, ils ont un problème. Ndaku le sous bayo la ndaku comme ce problème. Donc c'est-à-dire deux problèmes au même moment. Ce que yo le sous ya kanga photo devant ndaku. Nzambe. Mutu ne a bien te. Ba ko panza mutu. Ba panze mutu. Donc concert déjà ils ont mame. Moutache bambo on est belé na concert wala. C'est que boy toi il est sous ma mususu devoir yandako nzambe.
ba warrior pe franchement bo temporisaka bo zabi no fo warrior ako kimiso internet akimiso ako changer compte. Viens que ça l'émission na vient la biso na lokuta banda les lots si lobi vient lokuta vient moi za na mandef mobo ala ne mutazala kwiti aloba nini aloba kutunini toyebi sa fere elamba nyonso oyo alata te sali nyonso ya obeta abeta te biso tokenda sa siko bosali na Paris la défense omonde mungo mbomekangi bino na mukongo. On va parler de ça. Nga regret na ngezara nini côté wana entre parenthèses Charles Tabou Amissi. Charles Tabou, moi je l'avais première fois connu na concert yemtoyana Maître Gims na Zao à Kinshasa. Biso to katisa Brazzaville na canon na boîte canon poto ratara pirogue poto que noyamba Charles Tabou na Maître Gims na Zao na Brazzaville. La toute première fois j'avais fait connaissance avec lui. Fallait continuer non na idéologie non zalara. Fallait zala non OK comme bois qui sana au monde batmo ba yebioté, ils connaissent même pas ton niveau. Bah comment ça le ba live matin midi soir ba no finga faute na o monde konanga mon frère. C'est de ta faute. Eza mutu mususu faut tikaye aniati e posabitabe tikaya ko ya rosimba ete. Eza batu mususu abongo. Tu devais pas te mettre dans ces genres de situations, dans ces genres de sacs. Regardez aujourd'hui. Batumo ba ebioté, on a souka la carnet d'adresse. Bercy a fallu, tu étais parmi les organisateurs. Peut-être le Bercy de Fali, Accor Hotel Arena. Tu étais, Charles Tabou était parmi les organisateurs. Ce concert était une réussite. Pourquoi à se plaigner jamais et pas à Fali? Nema Fest en Italie, dernier concert. Fali était, Charles Tabou était dedans. Mais pourquoi tu es en train de... Non, on a pour la nini. Pourquoi bolingo bolinga bolingi comment qui bona bulbo balukela bo balu samando que pas king pour mon que king a comme un danger pour Gims. Toloba yango pour en prouver king qu'il n'est pas le seul à bête à Paris la Défense Arena ou on n'a pas au bêta. Regardez aujourd'hui. Okomo fingama. Et pourtant, toi, na bandé yango bien, l'artiste minene bayana Kinshasa, yom to yana bango. Une des raisons, surnommant ami des stars. C'est que batumo bayebi carnet d'adresse na ote, bayebi parcours na ote, talone ba mo finga ba mo minimiser. Parce que tu as mis ta main et si ka ba raté. Mutumso na viko, il faut tikaye na ignorance na e, il faut tikaye akemane na ndenge na e. Une personne qui achète, n'est-ce pas, s'il y a 2 semaines, deux montres, moi à 260 000 euros, moi à 230 000 euros. C'est comme ta bon, là ça appelle live, on rappelle dans les commentaires. N'a pas long exact, moutabon. Déjà autant la même sa veste. Autant même sa veste à l'attaque na veste à bandel en concert à l'attaque na Marseille. Autant donc mutu moko boye sur Amélie Diamba mingi Amélie Diamba che Amélie na zododo Amélie babengo ni lotoko amati pa banyoloba po ba on tonga banda ko selira bakarashika bo film bakarashika na ba parler na kin na ba artiste na ba parler na kin moto na ndako ya wow na ba vie na biso akala JB Mpia na papa chéri ana ndako ya wow JB Mpia na papa chéri ana ndako ya wow wana ba vie na biso akala moto na ndako ya wow ya JB Mpia na papa chéri
siko moto aye na ndako ya extra wow céphalie epupa nayebisa bino moto na bibie moto ala ndako ya wow jibe mpia na papa chéri ka na entrée ya Mont Fleuri wana donc deuxième porte na droite jibe mpia na papa chéri na droite kaka wana so koti na Mont Fleuri na entrée wana na droite ndenge système aigle atie na porte atie aigle effigie ya aigle papa chéri atiango na porte na ye système ya couronne souverain premier na porte na Mont Fleuri palais wana Mont Fleuri ezala suka na bijou